ebele bazawana ebele bazawana baboti bana et ezana ba journaliste mususu bazawana baboti bana batuna ba papa na bango ba afficher bango bazawana ba journaliste mususu pe bazawana ba comédienne mususu ba bima pe na ba cameraman mususu bazawana pe donc pas mère soki bolingi ke moto opena epela o donc communique non batu ba komi ko signer ba liwa na bango au nom de la vérité ba vérité ekozala étalée soki lelo pena ba lobi batu o nyoso ba bima na mibali ya batu na entourage ya Maman Olive je vous dis Maman Olive a kotika la ye moko la guerre qui était chez Maman Olive là-bas. La guerre était la guerre des comédiens et des journalistes là-bas. Bino nyoso ba comédien boye biango. Que guerre donc ezaki wana ezalaki ba comédien na ba journaliste ba badaki yo kanate. Ezaye Maman Olive wana. Ezaye Maman Olive. Non, azoka ba tu poto biso ko tu on s'en fout. Disko ba mongo ya pesa kwa za mwasi ya mukondite. Tomono ba malongo, mwasi na ko motala na émission ba cuisine. Mais Maman Olive a l'ongwa na zalo kwa ka présidente na. Asa ka lo kwa présidente zo dominer maman Denis Nyakero. Écoutez, Oyo Abakou, les âges adorables et assis là, n'est pas au finga Maman Olive. Suivez. Et puis, Bafongoli Lim, Boya, tout s'attaquer à Maman Olive. Écoutez. Lipa ya koli ozokenda bakilila sana nozokuta bana mieux otangala nzela eloko olezate ozoki opesa Gabriel Mungu ozoki opesa Mama Topi Mungu ozoki opesa tala niveau bakomede bakomi kofingaka bato mpo kaka bayebi ke Maman Olive de basimba Maman Olive te po aza nani voilà non Maman Denise azongi nsima Maman Olive akomi liboso c'est quoi ça vraiment mis dans nzamba pambola yo initiative ozwi mutu nyonso pourquoi aujourd'hui le résultat il y a bon travail il y a ba communicateur il y a Maman Sila yango heureusement Nzambe a ça la grâce que Maman Sila il faut aller toujours soit la deuxième ou troisième personne il faut mutu moko na noa leka atalisi nzela alati nzela et puis yé aleki Nzambe ayebi parce que il savait les bons dieux savaient que ceux qui ka mwana na ngai oyo na bandi koleksa ye mutu liboso avant baninga donc na lexé mutu liboso po baninga na ye balanda ba porte do ekangama yango omoni même na nzonzing il fallait quelqu'un à introduire ye yango omoni même na voyage il fallait Ursule Péchanga moboye azwa voyage pour akotisa ye yango donc omoni même à ta place mobo il fallait mutu moko boye ala qui savait comment faire les choses pour ya parce que le bon Dieu savait que so makolo na ye et comme place wana et comme blocage pour les autres mula bare ba pesa yi tangu bakomi awa na poto amemaka doja koketi na ye nani Naomi tangu ekomi awa na poto biso moto ebi na poto afa bazongi batia orin il faut batala ba tester ba rein on a soki eza compatible na ba rein na yo po evanda bien batali ba rein ya baby donja et simbaka te na oya Maman Olive. Vous êtes sur Top Media TV. Voilà, mesdames et messieurs, Bande Kobalandia, Top Media Télévision, Bande Kobalandia, émission Oh le code de monde conduite. Soyez le bienvenu. Moi, c'est votre frère Tadinga Lapa. Le travail m'a encore appelé ce matin. Na salaki une petite vidéo hier pour vous dire na TikTok nanga. Les comédiens, il est temps. Boyo Kamakambo Bisoto Lingato Loba. Les comédiens, il est temps de vous réveiller. Les Congolais, il est temps que un groupe déjà baluka Kozwabino en otage. Maman Olive, il est temps de comprendre qu'il y a un groupe de personnes au Bazalaka Pembe Ninayo. Ils ont travaillé non seulement pour la conduire Bellevue, mais c'est plutôt pour la baby sa image nayo. Au départ ici, na annonce ya émission nanga, je l'ai dit et nazo précisé yango. Personnellement et aussi Maman Bellevue Kondi reste reconnaissante et pas ya Maman Olive. Preuve, Maman Bellevue n'a jamais
n'a jamais, jusqu'au jour d'aujourd'hui, à ça une vidéo, bien un message pour à déshonorer na maman Olive Lembe Kabila. L'ingratitude au bino bozo kobenga, bientôt là tozo tout na bino l'ingratitude des alliés à niveau nin. Et qu'est-ce que ça veut dire l'ingratitude? Comportement d'une personne ingrate et à la kandenge nin. Kalate to ko définir en haut. Émission Oyo, je sais que beaucoup de personnes bazo zela biso to loba. Awa no loba. Awa vraiment no loba. Awa na koloba parce que trop c'est trop. To garda qui silence mais beaucoup de personnes bakani cette silence na biso ezali loko aliwa. Non. Silence ya liwa te mais plutôt on était na niveau ya labo. On cherchait comment bien faire les choses. Dans la vie, il faut d'abord avant yakobima, avant yakoloba, ndenge bato ya français balobi, to balu sakalole mon abiso bambala ebele. Parce que le parler ici, ils ont la puissance yamakasi. Le monde a été créé dans liloba. Maloba nabiso o, ils ont la puissance, ils ont l'efficacité. Et il est question, il y a morale, il est question, il y a intelligence, et il est question, il y a qu'on la paix vrai avec les gens. Nous respectons Maman Olive Lembe Kabila jusqu'à ce que le bon Dieu a causé na mboka oyo. Na émission oyo nga nazo sala oyo siko. Je vais montrer parce que nous savons tous que maintenant là Maman Olive est en train de tout suivre. Vous avez pensé yako kangela mutu moko porte de chercher yako détruire mutu moko boye pour le bénéfice ya mutu moko boye sans pour autant tenir compte que makambo bozo ko sala ngo na ba radio te. Bozo sala ngo na ba etando eke où les gens pouvaient aussi enregistrer faire ba makambo ebele avec. Biso minoko efongwami. Tenez-vous prêts. Awa des places nazo yepsa ba misusu. Bazwa baba attentiomètre ba tia na bandako ba koka na ba fantan. Parce que biso minoko siko efongwami. Il y a certaines choses que nous sommes des fois limités à Kolobarango. Pourquoi? Parce que je m'affiche avec Maman Bellevue. Pourquoi? Parce que je me communique deux fois na combo ya Maman Bellevue et je fais aussi la visibilité de Maman Bellevue. Vu ma responsabilité, Moussou pe na Congo, na République démocratique du Congo, je pense que les jours où beaucoup de personnes seront au courant de ça, et belé ba kangamino kona bango. Parce que des fois ça ne nous permet pas mais cette fois-ci nous allons parler. Famille Libota, le comédien, prenez vos chaises, mettez Bakiti Nabino Liboso Poboyo Kangana Oloba. Et moi je veux parler. Et Nazo expliquer Bino. Ici, je vais inviter Maman Silla de prendre aussi la chaise, de mettre sa chaise là à côté. Maman Silla, Zoa Kiti Fandawana, parce que vous ne serez pas épargnés. Bisso, to salaki ba émission est belé pour dire à beaucoup de personnes vous devez faire très attention. Mais les gens, babana ki yokate, babana ki comprendre alarme bisso to babana ki betate. Et aujourd'hui, beaucoup yi na kati à piège. Piège au bino moko bomi tiaki bomi ko ici na kati. Boyoka gou. C'est-à-dire boyoka gou. Ah, Jézate fallait na la Nzambe pour ebaksa ba inspiration. J'invite tous les Congolais, pendant le moment il y a distraction pour les uns, nous les autres nous travaillons. J'invite les comédiens d'aller suivre notre film Mariage civil, où ils sont disponibles dans Bellevue Télévision. Mariage civil, ils sont disponibles dans Bellevue Télévision. Allez suivre ça et vous ne serez pas dessus. C'est un film très important, très utile pour nous et puis pour la communauté Mobimba. Nous allons continuer à Gosala Moussala, mais avant de nous ya émission na lelo. Na kotika bino na bolanda extrait ya film Nabino Mariage civil où est déjà disponible dans Bellevue Télévision et puis on se retrouve tout justement après pour que to bandabena émission na biso ya 45 minutes et 45 minutes où nous allons étaler des choses. OK? Nous allons étaler bamakam et puis lobby lundi, serrez vos ceintures parce que lobby lundi et vous allez comprendre que non, maintenant il est le temps de la vérité. Bolobi vérité, non. La personne qui a la vérité amène ne s'agite jamais à la poser. Le temps de Dieu est l'équipe à temps et à Batunianso. La personne qui gère le temps, c'est Dieu. Nos parents, nos connaissances, nos autorités, bah gérer tenter.
Il n'y a que Dieu qui gère le temps. Et maintenant, il est temps de Dieu. Et vous serez expulsé et ça va peut-être les moins de bout. Mais on va vous kanga awa, kanga bino awa cette fois-ci. Hein? Bon, suivons d'abord ça. Moi, si yo assez une mariage religieuse, yo boy. Moi, ça sing yo boy. Yo zoka plus mettre avocat. Les qui n'ont mécano pour réfléchir. Tammi so tamono. Que masturbe la tête de Bellevue. Retirez pas. Pour retirer nos paroles. Bêtise on a so petit à chaque fois que ngana za maman na za la camarade na classe. Mastibe yo sa nina. Maman, c'est parce que tu es habitué à koleka papa par papa. Lelo botinga ina papa mususu, boti Presley ina papa mususu. Maman, oui, les nations sont là. Yo yebinza beke. Ntambo maka boku. Tamis, no motasika. Si pas boyelo ya mixta tu ya mine, ya na tso ka charge. Ya ba enfant bata. Problème boyeli. Ko eloko moko yebaka awa isate. A part kotia maquillage, kolata baba oyo li kolata kotia baba kabelo na yo ovai na chambre kozaka côté internet kaka boy. Donc ngane na bota ki bongo na kokaso ko zo mobali te. Siko lokwa na suye funa batela. Donc moi, ce soir, c'est fini. Samedi, présentation. Samedi, pesi bloc routine. Samedi, commune, basali civil. Samedi, basali religieux. Maman, quoi, nini? Te yango te na oluka. Maman, commune, Belle-fille, azana ban na bota tata, bani bali. Oui, mais etali bino na nini? Oh, monsieur, s'il te plaît. Yo lobi baseka ki yo pona biso. To baseka ko pona biso. Biso pe baseka biso pona yo. Obi kinga so za mama ngabende na wanga na bimba. Yo kite. Kasi tout ça le mariage civil parce que ça a besoin à se protéger. Kasi nga pena mona na ndo mama. Je vous ama be. Ya mabete. Ça m'a bête, ça veut pas être protéger. Si vous yoka yo mona ma bête ko o nga balande kunote. La boy. Oh la ça ya na bi tapina misu ngati. Non. Ngana zali awa. Aïda to. Lo mi bongo soda a oluka sa. Et puis nous zoka bébé na civil yango etiena no nani ho. Pour ça tunanda ko tekinya te. Basala libala ya lita. Onikanda wana. Akubala civil. Bon, ça me sortit avec maman. Dina mo na ko ko bana. Gesho. Tout ça les vides, on peut avoir au pas de ni. Va porter plainte. Parce que vas-y, moi je te donne l'autorisation. Va le faire, va. Mais je ne connais même pas mon père, maman. Je peux aller n'apporter au plainte au Laxanga papa nanga. Kuna musanga sala kera matetana. Na ume na pia sanga bu. Oba baenga awawa. Okamwa. Voilà, de retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, je pense que vous avez compris. Les alliés filmés, les alliés disponibles dans Bellevue Télévision. Lorsque beaucoup de personnes, bazana, nous on a distraction, nous on travaille, on continue de travailler. Nous continuons de travailler pour donner le meilleur de nous. Parce qu'aujourd'hui, Moussala et Zalakaptata na maman. Le travail assure aussi l'indépendance. Alors, à travers le travail, Tokozua Oyo et Kogiko Sala et Tebiso Tozalape Batu, Tozalape Malam. Les Congolais, les comédiens, l'air est grave. L'air est grave. Ozali, le début à commencement. Il y a une émission, une série, il y a une émission Obiso Photo Sala. Makamgo Kolobaeza. C'est qu'on voulait, Tozu Yango déjà. Et nous avons le contrôle.
Je veux vous signifier quelque chose au bateau belé bazo comprendre été. Au bozo monde à la télévision, eza mukie. Oyo ezo les cas sur le plan physique. Eza munene pe eza makasi pe eza belé. Beaucoup de personnes bazo benganga pour demander comment se porte Maman Bellevue. Maman Bellevue se porte très bien. Moralement, spirituellement, physiquement. D'ailleurs, lobby déjà Natila Gibino ambiance à tournage. Vous avez vu Maman Bellevue, azo coacher, azo diriger, azo coordonner ndenge amesana. Elle est en train de faire son travail. Elle est Bellevue aujourd'hui parce que Asala Kamosala na bien. Vous avez connu Bellevue peut-être belé. Bayebi Bellevue Nassima ya Maman Olive. Je dis peut-être belé. Baïba qui Bellevue Nassima ya Maman Olive que il y a une dame comédienne azalaka plus proche, c'est elle qui coordonnait les activités, il y a ma comédien et pas il y a Maman Olive na combo il y a Bellevue Kondi. Mais aujourd'hui moi je vous rappelle que eloko et pour ça Bellevue Kondi pembe il y a Maman Olive, c'est son travail. C'est son travail de pour ça Bellevue pembe il y a Maman Olive. Ceux qui Maman Olive appellent ça qu'à Bellevue confiance, c'est parce que Maman Olive avait compris que katina ndeko oya moi c'est katina mwana nanga o katina leki nanga o katina ndeko nanga oyo. Il y a l'intelligence, il y a la conscience, il y a la considération, il y a le respect et il y a l'humanisme. À l'époque, vous allez vous tous là, vous allez Bogozonga moi sima pour comprendre. Maman Olive était en plein pouvoir. Et ce n'était pas n'importe qui. N'était-il l'élo à n'importe qui. Et le reste, la première dame honoraire, Oyo, naba histoire ya Congo ti Congo et Koufa, Kombo nae et Kotika la kaka et Kozala. Elle reste notre maman. Le respect est continué. Le respect est continué. Mais Bellevue Wana, c'est quelqu'un qui a fait l'INA. Aza parvenu dans le monde du théâtre. C'est une femme où Azali remplie, il y a un potentiel. Elle a des potentiels élevés. Un potentiel élevé na yende et sala que non. Maman Nabiso, Maman Olive. Abanda ko linga musala ya ndekone depuis télévision. Abanda ko linga musala ya mwana na ye, ya leki na ye depuis télévision. Yango pe echa pembeni na ye. Mais Bellevue pemeni ya Maman Olive eza mutu abenda te po akomisa Bellevue pemeni ya Maman Olive ou bien songi mo ou bien matalana mo ou bien biloba loba mo non. Nous devons éviter le débat de la rue toya kanango na télévision. Nous devons éviter le débat où ils ont trop bidon toya kanango na télévision. Nous devons éviter ce qui touche deux fois na ba autorité ya mboka o ya koya kanango na télévision. Là je dis là je dis na ba confrère na ba concert nyonso. Nous devons être prudents. Na o biso tozo kolowa na minoko na biso. Parce que à cause y a parlé, à cause kaka y a parlé, oko pourrir toute ta vie, carrière na yo eko beba. Aujourd'hui tout le monde misu efongwa mi. Bazo lobela Maman Olive. Pourquoi bazo lobela Maman Olive? C'est parce que peut-être il y a un groupe de gens au bas se manifester mécontentement na bango vis-à-vis ya ba réalité moko boy. Et aujourd'hui tout le monde a télémi. Maman Olive reste une bonne maman pour les comédiens. Elle a toujours été là pour tout le monde au Congo. Ce n'est pas seulement à Kinshasa, nous avons vu Naba Bandundu, Baba Congo, Nambujimai, Naba Est. C'est que maman o asali est belé pe azo continuer ka ko sala. Ce qui se passe maintenant est comme Mutema mabe batu o barate batu oyo musala ezo simba lisusu te batu o baluki na ndenge ya mulili ezo simba lisusu te
alors bazo luka babimisa na moi babimi na moi bazu komo ya maman Olive balati pour les support parce que beaucoup de personnes utilisaient le nom de maman Olive pour na misala na bango pour na se faire passer na premier plan. Est-ce qu'aujourd'hui les Abakouk nyonso y compris maman Sila akoki kotala ba congolais na misu pe ayebisi bango ke non ba fan nanga ba communicateur nanga batikala kofinga maman Olive te batikala olobela maman Olive ata eloko moko te akozala incapable parce que batuwana nyonso ese mida Mamou international naba obaza awa mama Sila yebi bango très bien. Je dis ayebi bango très bien. C'est que je dis jeu de preuve. Ayebi bango très bien. Na émission on a la bino. Une petite vidéo même à 30 secondes. Là où Mama Sila a reconnaître Batouana. Là où Mama Sila est en train de remercier Batouana pour la moussala basale la cahier ou pour la moussala basale la kiye. Mais elle oublie où ses oreilles étaient bouchées, ou encore internet naïe et banaki au salate, ou encore téléphone naïe connexion de banoko tate, ou encore elle était absente pendant que ces bandekowana basi bazoko finga maman Olive. Nous tous ici à la télé toyebi. Ce qui maman Olive lelo batu et comment oh maman Olive abano somba ba organe. Amema Barcelone, Amema Baby, Amema Coquette Poto, pour pas que nous pèse barren. Et ça les abakouk. Et ça les abakouk, ma vidéo na, et ça disponible awa. Na koche la bino moi extrait, il y a ma vidéo wana. Ce sont les abakouk. Ceux qui le loto yeba nyonso wana, et ça les abakouk. Et ça les abakouk. Ba fan ya Sila. Bango batu ba memela biso ke non maman Olive abandaka côté ka amema banani poto pour pas que nous changer bango pour pas que nous pesa ye barren qui ne le sait pas au Congo, qui ne le sait pas mutu nini oyo ayebi yango te biso nyonso toyebi yango, n'est-ce pas? Nyonso eleka na ba etando ike out nyonso eleka na ba etando ike a batu ba mona yango, n'est-ce pas? Non, tu es la bino. Ne vous inquiétez pas. Je vais mettre ça pour vous. Même à tabac 15 secondes. Tozo kenena bino boy. Tozo kenena bino suko boy. Parce que tout le monde le kuta est comme goleka. Toyeb sakabino bien. Mutu oyo azali la vérité à sa jitakate. Le groupe de ces gens-là va se mettre ensemble justement pour détruire non seulement Bellevue, mais c'est pour détruire aussi les théâtres à Congo. C'est pour détruire aussi les théâtres à Congo. Vous savez pourquoi moi je vous dis ça? Vous allez constater que je cherche une vidéo. Oh, Nazo Chilabino bientôt. Hein. Vous allez constater que il y a beaucoup de comédiens aujourd'hui. Balinga na bango ko kende ko jouer kuna lisuté na chaîne wana chaîne oyo babonde la batu na ba téléphone pour kende ko jouer après so ke ko jouer lobby batu na bango baye ba fingi bino en coulisses bazo bonde la bino mais na miso batu boye bazo sala semblant avant na continuer na tie la bino eloko o na uti koloba soki lelo internet mobimba eyeba que maman Olive ezaki na batumo maman Olive amema nani boye poto po ba ke no longola barren, c'est les abakou bazali les anges adorables ya maman Sila. Maman Sila qui est aujourd'hui enfant chéri ya maman Olive, enfant chéri ya maman Olive. Réaction na ye ezala nini pe aloba nini depuis babana ko finga maman Olive et so yoka aleka même ata na communiquer à Pamba pour dire que cette maman elle est chère pour moi. Apé singa salelinga oignon so donc nga naza nango lelo. Bellevue n'a jamais
Et aucune personne n'entourage à Belleville à l'écran de la télévision pour dire que maman Livaza est l'autre côté. Personne. 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 Tout le monde reconnaît comment dirais-je, la façon dont maman Liv a sunga maman Belleville, a zalana maman Belleville jusqu'au jour d'aujourd'hui. Maman Belleville reste sa fille. Et puis maman Liv a côté à la maman et pas à maman Belleville. Suivez ça. Puis nous avons tout dans l'époque où Vincent, je n'ai pas besoin d'inviter, mais en tout cas, il va intervenir. Suivez. Oyo. Abakouk, Oyo, Abakouk Moutou. Azoloba. Suivez. Tango bakomi awa na poto amemaka doja koketi na ye nani Naomi. Tango ekomi awa na poto biso moto ebi na poto afa bazongo batia orin, il faut batala ba tester ba rein on a soki eza compatible na ba rein na yo po evanda bien. Batali ba rein ya baby donja et simbaka te na oya maman Olive. Batali ya Naomi Barcelone et simbaka te na ya maman Olive. Batali ba rein ya Naomi Barcelone et simbaka te na maman Olive yango basimbaka nzila bazongi. Vous avez compris. Makambo et les cas qui a en internet il n'y a pas longtemps. Et Pela qui moto ao. La personne qui parle c'est Mida. Qui est parmi les anges adorables. Il y a maman Sila. Parmi ces anges adorables. Parmi ma communicatrice naïe. Parmi ma communicatrice naïe. Yende azo qualifié maman Olive. Amema ba comédienne. Poto pour ba kino longo la bango ba organe. Pour que ba pesa maman Olive Barin. Boyoka ango, to boyoka ango te. Là c'était normal. Mais Batouana, le même personne qui insulte maman Olive comme ça, ce sont les anges adorables. Yassi là. Ce sont des personnes aussi là. Azo ko remercier pour la musala basale la kiye ou pour la musala basale la kaye. Bolanda vidéo ao. Mais aujourd'hui, il n'a pas si défi. Na ba union so bazo talanga. La personne qui a une vidéo où mutu moko oyo alobelaka kombo ya Belleville. Mutu oyo alobelaka kombo ya Belleville. Azo finga mama Olive na ba niveau oyo. Azo qualifier mama Olive na ba ndenge oyo. Ati la biso vidéo na nga na opese $1000. Nga no cha $1000. Ata sikoyo so abengi nde émission oyo donc ezo leka amemeli biso vidéo wana o bazo loba biloko aboye pour maman Olive je paye $1000 à la personne na tie binonio son na défi na tie $1000 en jeu botika loyoka vidéo te awa ata comédien moko aloba te ata journaliste moko asila aloba te aya adaleki pour à contredire biloko pour à sauver image ya maman Olive pour ça la image ya maman Olive ya malamu ata mutu moko alobate mais moi et madame Sarah Olelo bolingi bo poussa na pembeni na ye vous avez pensé que c'était une femme facile bokoyoka goût elle peut faire face na bino tout na ba chaîne nyonso ye moko asali face na bino et puis mingongo na bino de yokanite ngana yeto sala ba émission pour défendre maman Olive, pour dire mais comment vous allez continuer à exposer cette maman, comment vous allez continuer à détruire l'image de cette maman jusqu'à ce niveau, pendant que maman wana obino bozo ko finga na chaîne nga ba émission neza na chaîne maman Sarah Peza poto longola ka ba émission te maman bozo ko finga madame Nabino bobo soutenaka ye aza kuna na maman est-ce que beaucoup qui même kozala atteindre un minimum ya respecté pour cette femme. L'objectif c'est quoi? Diviser pour mieux régner. Si vous divisez pour mieux régner, vous devez comprendre quelque chose. Et ça n'a pas tout mis sous Nzambe si à Sala et Bongo. La main de Dieu est sur cette personne. La main de Dieu est Renyaka Katina Mutuana. Azali élu de Dieu. Azali étoile ya Nzambe. Oko Sala Nyoso ti suka yo morodo okufa. Personne. Oyo ezala ngo début ya commencement ya makambo biso photo sala.
Les comédiens ont été insultés parce que bamonaki bango pembeni ya maman Olive. Baza ebele. Bafingama ebele parce que bamoni bango pembeni ya maman Olive. C'est que le MIDA, le EC, les Abakouk voulaient que tous les comédiens haïr Bellevue, adorer Madame Silla pour que bazala bien et pas maman Olive. C'est ce que bango babanaki ko faire croire na batu. Or, bazo kobo sa na maman Olive aza mutu mutu nyonso. Elle est une mère pour tout le monde. So tali na bango nyonso mutu abotama papa moko maman moko na maman Olive azala raté. Maman Olive a sa famille. Mais le ko azali maman oyo Congolais nyonso alingaki, Congolais nyonso alingaka. Maman oyo azala la première femme ya Congo pendant beaucoup ya bambula. La maman oyo qui a un bon cœur, la maman qui donne la main na mutu nyonso. Elle embrasse mutu nyonso donc alingi. Azo sunga mutu nyonso donc alingi. Mais vous avez pensé que comme ça y est privé na bino ndenge bo mesana so komi na place il faut oboma banzela nyonso oye de sali ke yo poko mawana. Vous voulez assez que tout le monde puisse commencer à plier ses genoux pour la honneur ya mutumoko. Il faut aussi avoir des capacités intellect. Il faut avoir aussi une bonne moralité pour même herba tubazo ko luka ko tindika bat pour bâtir espace pour fanda. Ceux qui babilo kwana ezate na mutu. Vous pouvez tuer toute une commune, toute une ville. Mais et que simba kakate ceux qui zali mabongisi yanzamete. Ce sont les Abakouk. Ce sont les Abakouk. C'est là où moi je vous dis, le film a été écrit. Le metteur en scène, le scénariste Asali Moussala Mabé. Asali pe casting ya Mabé. Après si casting ya Mabé, en tout cas bozonga bo bandela. Mais erbo luka ko zonga, po bo bandela, po bo ya lisusu, eza trop tard parce que to finir na yango. Et pour votre information, j'en suis sûr que na ta oyo, na ndenge TikTok yebo na vitesse. Na ndenge maman Olive azali na bureau na ye mobimba na makambo na ye nyonso. J'en suis sûr que les émissions o nyonso ezoko salema ezoko melaye na bureau pe na ndako. Vous allez comprendre que bo jouer na munduki o bozoko koyeba te comment manier ça pour no betango. Siko bato ba yebi ko manier yango. Bazo linga siko baba no frapper ba balle réelle. Vous êtes limité dans la réflexion. Vous êtes limité dans la façon de faire Nabino. Bozui, Bokangami bloc pour faire face à une seule personne. Parce que cette personne a Salabinonine. Boutaki Kolaksabiso Awa Maman Olive a Bengana Madame Bellevue. A Bengana oui. A Kenda nae. 2 ans yango. Est-ce qu'il faut qu'à Bozongaka na ba émission sur Bellevue parce que Bellevue n'est plus là. Lobby bolobaki que Bellevue mutu abanaki ochabino bakale pas Maman Olive. Bellevue mutu Bellevue mutu do abanaki ko maniganse makambo pembeni ya Maman Bellevue. Ya Maman Olive. 2 ans yango que Bellevue n'est plus avec Maman Olive. Le résultat est anine. C'est quoi le résultat aujourd'hui? Prenez Maman Olive pendant reine, il y a coordonnatrice, la patronne à Bellevue Kondi. Pendant reine, il y a Maman Olive. La façon, il y a évolution. Façon, il y a visibilité au Maman Olive. Donc, est-ce que ça donne le komoko? Ndenge Bellevue était, na kompembeni ya Maman Olive. Na ndenge Bellevue ne plus. Aujourd'hui, Maman Olive a maintenir kaka visibilité donc azaki nango sur la place publique. Est-ce que ça est-ce que beaucoup qui cause la souci ou anate beaucoup qui cause la même étude ou anate de chercher à comprendre qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui Maman Olive sa visibilité est quittée. Mais c'est à cause il y a excusez-moi quelques batou oyo bazo ko entourer Maman Olive ba flatter oyo bazo ko entourer Maman Olive pour la koluka ba intérêt na bango pour chercher à détruire les autres.
eza na batu misusu na utaki oloba awa ba combattre bangote. Belle Vie Akenda. Vous revenez toujours au sujet de Belle Vie, pourquoi? Parce que elle n'est plus là. Elle n'est plus là. Ndenge bino bo memela biso maman abengana e. Et aussi na makamwana nyonso avant biso to mona ba acte et salema toyoka kaka na monoko ya lizabaku. To bana yoka kaka na minoko na bango avant to leka na fait. Toyoki nanu balobi Belle Vie yo babengani yo, Belle Vie babengani ye, Belle Vie babengani ye. D'ailleurs, maman a yoki ne voyage ya Dubai botala, muto sali liste ezali mama sila, Belle Vie a kokendete a otikala et puis ensuite bobokepe Dubai maman Belle Vie atikali nae. Bo continuer ko finga eti ni mutu aloba ni ini a azalate. On vous regardez comme ça. Voyez-vous, elle n'est plus là. Mais pourquoi vous restez justement avec le nom de cette personne-là, Namino Konabino? C'est pour quelle intention? Ouais, Babenga na ye oui, Andima na ye humiliation ana bofinga bosala et le parti. Bakenda pe Dubai bafinga esili. Après kozonga Dubai, regardez les komi kitisa. Yandeko o ya mwasi. Bazuma bafinga ka Belle Vie. Ba Teresia baleka ka na télévision pour insulter Belle Vie. Tisiko azo continuer pe ko finga. À comprendre. Kalate ayoka goût. À comprendre Kalate ayoka goût. Mais bah pour que les artistes et comédiens ba kende Lubumbashi. Ba tuana nyoso muto abenga bango Belle Vie. Biso toyebate. Toya koyoka ngo kaka na minoko na bango après avoir kouta Lubumbashi ke bomonité batinda ki abenga biso puis abengi biso. Écoutez, Belle Vie n'est plus n'importe qui aussi dans ces pays. Hein. Elle n'est plus n'importe qui. Elle n'est plus Belle Vie oyo oyeba ki lobby peut-être na ina. Elle n'est plus Belle Vie o oyeba ki peut-être na groupe Simba. Elle n'est plus Belle Vie o oyeba ki o bozo finga ke do uta bumbu wana soki wapi non. Aujourd'hui Belle Vie est une personne oyo République démocratique du Congo bazo ko compter sur son travail, sur son apport dans la nation. Elle n'est plus n'importe qui. Elle mérite le respect, elle mérite la considération. Pourquoi vous voulez faire comment dirais-je, Batumisusu, il faut pas respecter bango, bas obligé, pas respecter bango, mais Belle Vie il faut pas banda ko finga ye. Parce que yende mutu abotama na ma finga. D'où vient ce ma finga? C'est à partir il y a les abakouk pour faire face na Belle Vie. Je m'excuse. Pour faire face na Belle Vie. Ba arme na bango ba monaki il fallait ko bana ko finga Belle Vie, il faut ko descendre, il faut ko finga ye na ndenge pena ya mabe. Et c'est azai sous n'importe qui. Non. Aujourd'hui derrière Belle Vie, elle a beaucoup de milliers de familles. Oh bazo ko vivre pour la combo il y a Belle Vie entre autres binope batu bozo salaka ba émission. Aujourd'hui, cette dame mérite beaucoup. Elle a mérité respect. Elle a mérité respect, belé. Elle a mérité respect. Le respect, en tout cas, le respect. Elle a mérité respect, la considération. Aujourd'hui, Belle Vie, Azali Moutou, ok, Congo, faut à protéger. Et puis, elle est protégée comme ça. À part Nzambe, na mokili a penasé, bazo ko protéger. Mais vous voulez seulement que cette dame, Azala exposée na ndenge moboué, bon, mon aïe, champ de tir, moboué, bon, comme c'est bon, chaque moutokoya, a meki lisa sinaye, a fini à l'équino. On a insulté cette femme, na ba manière nyonso, na ba façon nyonso. Na ba ndenge tout. Wala kutu ba biso ona nous s'engager totalement pour commencer il y a que ça là en sorte que image naie est à la laver par le même personne au bazo finga do maman Olive mais ami kiti sa azui abengi bango e ba utika Lubumbashi ba ye ba kati ba mbwa ba singa ba bani suko finga ye ba tinda ki ye abenga biso
Oh, donc batinda ki ye abenga bino. Yango ye lokola abenga ki bino a komizoba. Quelle est cette personne aujourd'hui bino batu bozotalanga? Mutu moko afinga kayo na télévision azo descendre yo azo lo makambo kutu des fois yo moko okamwa quand même yo moko za étonné. Mais ba pesi yo par exemple liste benga mutu wana yebisa il faut à déplacer boye boye. Yo pose le téléphone na yo obengi. Pendant que yo mutu wana dit que yo ofinga kaye. C'est l'humiliation, n'est-ce pas? C'est l'humiliation, n'est-ce pas? Mais cette dame a sala yango. Biso kutu to yebaka te ke do sala kango. Mais to ya koyoka ka na ba émission ya ba Zuma, ya ba Thérèse oyo azo ko continuer ko sala yango jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'était quoi l'objectif? Moi j'ai besoin de comprendre. Objectif il y a ba émission nyonso bo sala ka que Maman Olive a chassé Bellevue, Maman Olive Boye, Maman Olive Boye, Maman Olive Boye. L'objectif est à la canine parce que aujourd'hui lorsque la personne accueillit bino lokola mutwana donga no chabino bakal bino botikali, vous devez faire koleka mutwana oyo ba uti ko bengana siko bino biso bae o totala makamwango na o to landela makamwango de près sur le plan médiatique sur ce qui concerne la visibilité de Maman Olive. Maman Olive n'est plus visible à cause il y a mauvaise foi, jalousie au bino bon memi pembeni ya Maman Olive pour chercher à détruire les autres. Parce que lorsque cette dame Bellevue était là, Maman Olive, le nom de Maman Olive, la visibilité de Maman Olive, ça va. Même Bino Bae O Bozana ba bureau, il y a Maman Olive, Bino Bae Nyonso, Bosalaka, visuel, il y a Maman Olive et tout. C'est que moi je dis, bon, contredire Ngata. Il faut, vous devez comprendre, même dans une mère donc à Kiti Boy. Visibilité, il y a Maman Kiti. Ici, je n'ai pas dit que c'est Bellevue qui faisait la visibilité de Maman Olive pour beau interpréter en mal. Mais je dis que c'est un élément. Lorsque quelqu'un a un cœur, le coup la Maman Olive, parce que Bellevue accompagnait les actions de Maman Olive. Bellevue a copié le cœur. Le bon côté, il y a Maman Olive. Bellevue a copié Koyamba Batunion, Sokocha Moutunion, à l'aise. Bellevue a copié Koyeba Kosolo, il y a Maman Olive. Donc, elle était comme ça, elle coordonnait les affaires comme ça. Et vous avez cru que en faisant ça, le cola Ezab, toujours continuer comme Mata, dans ce longo lié, biso place comme ça, nous allons faire mieux que ça. Aujourd'hui, vous devez avoir honte. Vous devez avoir honte. C'est ici que moi je veux appeler mon frère Vincent, que je dois beaucoup du respect. C'est un confrère à moi. Je garde des bons souvenirs. Mais là, en tout cas, vous m'avez déçu, Vincent. Vous m'avez déçu. Là, au Tikala Kolobani, ini ate. Au Tikala pe kobenga mwana na yote pobo ya kosala émission. Pour na ko déplorer Babiloko Oyo. Parce que là aussi, vous étiez toujours à côté de Maman Olive. Otikala kokosola ata kokosola te. Tozoya malembe. Mais je regrette parce que je veux dire na Batunion, vous savez, les institutions restent et ba agent balekaka na bango. Super employé azalaka te. Ayant droit azalaka na EPT. Parce que l'employeur a koki ko décider le lot. A décidé le lot. Déborah, je ne travaille plus avec toi. A décidé, le lot t'a dit, je ne travaille plus avec toi. Ok, au tiki société naïe. Et au tiki société naïe, tu as une vie professionnelle et continuer. Arrêtez de limiter ma vie nabino à cause. Yakoluka ko sala ngaba monanga. Non. Parce que aujourd'hui, notre équipe ya communication ya Maman Olive. Ce qui vous a permis à maman, c'est juste pour la communication, visibilité à maman, ses actions et tout, c'est tout à fait normal par rapport à la grandeur. Mais lorsque vous avez maman est capable de vous révoquer tous. Si vous avez eu le temps de détruire avec tout le monde, dans la société, vous allez vivre comment? Vous vivre dans des. Et surtout si vous étiez des personnes, je m'excuse. Babana kozwa makambu 2 poids 2 mesures. Bosuka wapi? Bokosuka wapi? Bosuka ndenge nini? Ici là Vincent à Kosolate. Vous devez faire très attention. À Kenda nae.
Non, le respect aussi à Bellevue. Le respect à Bellevue. Oui, elle a une famille. Elle a des employés. Hein? Le respect aussi. Na ba pays misusu, na temps oyo même la société civile a kokaki kozwa ba makambo yo en charge à poursuivre les batu ebele. Parce qu'elle n'est pas n'importe qui. Bellevue donne la vie aujourd'hui aux gens. Bellevue donne l'emploi aujourd'hui aux gens. Il y a certaines personnes qui sont indépendantes dans ndenge ya mabete. Lokola Mama Theresia, dans ndenge ya mabete. En quoi la République démocratique du Congo va regretter pas naie? En quoi Congo lelo culture ya Congo lelo ba cause la fière naie? Attends le comment côté? Attends le comment côté aujourd'hui même ses enfants professionnels, même ses collègues au bako tikala nango po naie. Non mais c'est une mère et pas il y a Bellevue. Mais cette dame oh bino bozo yaka ko descendre nuit et jour donc à la télé qui est en train de valoriser la culture congolaise. Elle donne l'emploi à beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes. Vous avez donné ba vie na bino na ba bêtise botamboli mabe les retombées yango ba posode comme ko le mbanzo to kalate et zo banokita. Bon baby si vie na bino. Maintenant, qu'est-ce que vous regrettez? Qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce que vous réclamez? À quel niveau Madame Bellevue il faut à la reconnaissance et puis à la ingratité et pas Maman Olive? Et c'est quoi cause à la ingrat face à face à Moutou, vis-à-vis à Moutou? Pour ceux qui l'ingratitude, il y a Moutou Pena Bako le non, cette personne est ingrate, c'est Madame Madame Silla. Oui. Parce que ses collègues Bako Kendekuna va rendre un service, au retour, ça sera les insultes. Pourquoi ma place à Koma wana à Yebini ne Salema pourquoi le place à Komiona? Mais le maman le kolo ba Mama Theresia ba sali na théâtre oyo makambo ebele ba mbulu ebele mais Nzambe a sali bino grâce peut-être elle voyait les bon Dieu voyait oyo ezakati na bino que boza dignité ya ko diriger. Il faut qu'à boza la derrière les gens, il faut seulement qu'on puisse vous manipuler. Il faut qu'on puisse vous prendre à la dernière position. Il faut que boza la batu oyo, il faut même la mutu sac. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Alors, le respect est à la cadeau réciproque. Il y a certaines personnes qui ne sont pas... Il y a certaines personnes bazana bango utilité. Même liboso il y a autorité bazalaka utilité. Bazalaka utilité. Bango bayebi ke baza manipulable. Na facilité oko manipuler, na facilité oko tombole lokolo, na facilité oko tinda ye, na facilité oko chosifier. Ouais, baza utilité. Mais il y a des comédiens responsables oh ba mi pesa kilo ba mi pesa respect na cause la nanga nzala na mobola na tika la nanga mobola mais on peut jamais me chosifier. On peut jamais. Vous réclamez quoi et pas Bellevue? Parce que vous avez traité Bellevue Azali Mouyibi, vous avez traité Bellevue Nabiloko et Belé. Vous réclamez quoi? Yabino nini Aïba. Maman Olive Aza maman pour Nangati, n'est-ce pas? C'est une mère pour moi. Nakozwa mbongo ya Maman Olive Nalié, c'est notre maman. Est-ce que Maman Olive Ayana Congo pour na Theresia ou bien pour na les Abakou? Non. Elle est une mère pour nous tous. Heureusement, Nzambe a pimé la bino ebele pour Ayebaka. Ayebaka Obino Boza. Voilà pourquoi aujourd'hui le résultat, il y a bon travail, il y a ba communicateur, il y a Mama Silla yango. Heureusement Nzambe a ça la grâce que Mama Silla il faut aller toujours soit la deuxième ou troisième personne. Il faut mutu moko na noa leka atali sinzela alaki nzela et puis yé à leki. Nzambe ayebi parce que il savait. Les bons dieux savaient que ceux qui comme moi na ngai oyo na bandi koleksaye mutu liboso avant baninga donc na lexé mutu liboso po baninga na yebalanda ba porte do ekangama. Yango omoni même na nzonzing il fallait quelqu'un à introduire yé. Yango omoni même na voyage il fallait Ursule Péchanga moboye azwa voyage pour akotisa ye.
yango donc on même à ta place moi il fallait mutu moko boye ala qui savait comment faire les choses pour ya parce que le bon Dieu savait que son ma colonaye et commis place on a et commis blocage pour les autres. Mais Belleville travaille pour tout le monde. Belleville travaille pour tout le monde. Je l'ai dit. Nazu, moi grâce Wana Yakozala avec cette grande dame, je vois comment est-ce que cette dame a commis pesa pour n'avoir déconné nyonso. Mais il y a certaines personnes, mutema na eza bongo nzambe asalela e bongo. C'est-à-dire que yo faut batuna no balia après yo oye ko lia. Ya ngodo moni ba place tout à l'écart, blocage quota. Ba place tout à l'écart, blocage quota. Beaucoup contredire ngaité. Botanga kana misapi. Ba place tout, blocage quota. Ba ninga tout, ba relation et katana. Il faut se poser des questions. Il faut se poser ma question ebele. Vous les comédiens, vous êtes là, boloba kaka, libanda ya caméra, libanda ya TV. Mais boyebi que non, Moussala Nabino ezo kokufa à cause d'une seule personne. Ou peut-être Maman Olive Azanaye ni informé, ni de près, ni de loin concerné. Mais le coup la bayebi que tozalakana pemi la maman, to diembe la maman. La guerre qui était chez Maman Olive là-bas. La guerre était la guerre des comédiens et des journalistes là-bas. Bino nyoso ba comédien boyebi yango. Que guerre donc ezaki wana ezalaki ba comédien na ba journaliste ba badaki yo kanate boyebi yango très bien. Mais vous avez laissé la place tala toza malembe pour ebele ba koya na ba tension. Ebele ba koya ko luka moyen ba mikimela. Ebele ba ko luka moyen ba traverser da ba frontière parce que il y a des choses graves. Parce que c'est la guerre qui était là-bas. Les comédiens contre les journalistes. Mais le quoi il y a un groupe nyonso. Et ça n'a pas tout peut-être en esprit bazana bango faible. Et ça n'a pas tout que il pouvait aussi ko baluke la paix baninga na bango bazwa 2-3 ou bien comédien moko ba benda ye akoma na ngamu na bango pour asala ka poa na bango pour détruire tout le monde. Boyoka goût. Maman Olive n'a jamais azala pe obligé pour nos sunga bino nyonso te. Asala ngo pour na motema na ya malamu. L'argent que Maman Olive ce qui appelle ça Belleville réellement on a habité. Ce qui peut appeler ça si la réellement n'a habité, ce qui peut appeler ça ba comédien mususu réellement n'a habité. Mais tout un chacun, j'en suis sûr que bazwa mbongo. Est-ce que botala ba comédien nyonso wana o bazwa mbongo, baza vie moko bango nyonso? Non, tout un chacun a sa vie, tout un chacun a sa façon de faire les choses. Yangwana mayele eleki nyonso na vie ya mutu. Sagesse eleki nyonso na vie ya mutu. Regardez comment vous se perdre donc aujourd'hui. Je suivais Nani, cette maman qui a appelé Belleville Moyibi. Belleville Azwa Mobali Abatu. Ebele. Nayoka Yawa, Aloba. Mais yé moko aza consciente que ne naza boyena boti peut-être na 3 mibali. Et puis peut-être na 2 mibali wana. Mobali moko te donc a balanga. Baye bazwinga baboti singa batikinga. Ebele baza wana. Baboti bana. Et ezana ba journaliste mususu baza wana baboti bana. Batuna ba papa na bango ba afficher bango. Baza wana. Ba journaliste mususu pe baza wana. Ba comédienne mususu. Ba bima pe na ba cameraman mususu. Baza wana pe donc pas mère. Ce qui bolingi que moto opena epela o donc communique non batu ba komi ko signer ba liwa na bango au nom de la vérité. Ba vérité e kozala étalé. Ce qui lelo pena ba lobi batu o nyoso ba bima na mibali ya batu na entourage ya Maman Olive. Je vous dis Maman Olive a kotika la ye moko. Ce qui lelo pena na ba conscience a batu na lokuta batu bazo kobimisela biso. Ce qui lelo que vérité mo bimi que Maman Olive se dit o nyon so bima na mobali ya batu na entourage na nga.
à Kolongwa. Maman, je dis, maman Olive restera seule. Et ça, parce que Missous, bazo qu'on regrettait, père moi, donc, il y a caméraman Azuyo, juste Azuyo, le la katula soif, au biso to lobadon à Lingala. Azuyo, juste une fille légère. Azuyo a bimina yo 2, 3, 4 fois. Atiki yo, Azuyo sous Moussous a bimina donc 4, 5 fois. Atiki yo. O bandi olela yo na nani. O yoka gu. Boko yoka gu awa. Okolela yo na nani. Mais siko jalousie wana, stabilité wana. Oyo Bellevue donc azanango, ça va créer toujours babiloko parce que bamisu sou baba pesa bango respect considération wana te. Bazo bango lokola ma papa oyo il faut que nango toilette, OK nango toilette, au côté nango na douche, er yoko bima po mata na voiture, otiko sundolango liboso ya lupango. Faut boyo ka sonia. Bo botala na kawana, bo mona na teke do job nande to tambola boy ayebi o do ayebi o. Boyo ka bu. Boyo ka bu. Ce sont de bêtises. Nagotia labino nagotia ngome matamwa 2 ou mettons 1 minute. Comment les abakouk bazo kofinga maman Olive? Pourquoi bazo kofinga maman Olive? Parce que maman Olive a outi Dubaï, Kinya ezalaki muto afinga ki maman Olive te, ba finga ki kaka Bellevue, mais elle maman Olive aye Kinshasa a décidé à kene Dubaï a memi Bellevue. Yoka mafinga oyo maman Olive azwaki, oye ameritaki na mutema na ye ya malamu. Po amemaki ba comédien Lubumbashi, boyoka ndenge abakouk oyo na kombo ya Mida oyo baza parmi les anges adorables ya Madame Sila bazoko finga Maman Olive. Boyoka ndenge bazoko finga vraiment Maman Olive. Boyoka bino moko. Et puis awa, c'est que moi je regrette. Il y a certaines personnes comprennent qu'il y a des dossiers trop sensibles et il y a République. On ne peut pas traiter ça dans la place publique. Maman Olive Timukili et Koufa bana na biso bana na biso bakotanga Maman Olive. Azo mérité respect, azo mérité considération. Moi je disais bon kanisate que bozo sala bongo pour nuire à Bellevue pour Maman Olive aïna Bellevue. Bozo ko bebisa ne image ya Maman Olive. Bozo ko bebisa image ya Maman Olive. Ici Mida a fongoli même ligne ya téléphone boya to finga Maman Olive. Pourquoi? Parce que Maman Olive andimi a posé sous ba acte ndenge a posé ba acte na ye na ba comédien nyonso. Et sengo ya les abakouk ezalaka soki Maman Olive se déplace justement avec Sila. Soki kaka a déplacé na ye Maman Olive a commis mutu malam. Mais soki kaka Maman Olive andimi a kota même ata 3 4 comédiens, 5 comédiens na liste, il faut a mériter ma finga. Siko ma finga o ye azwaka po atamboli na ba comédien nyonso. Po akeko bebisa mbongo ya mboka selon bino. Et bongo era tambola kana Sila mbongo ya mboka donc intervenaka te wana ezalaka mbongo ya les abakouk nde bopesa yango Mama Sila Mama Bellevue po abano tambusa Mama Sila na ba bisika nyonso donc katambusa kaye to bando bopesa bino mituna bino eza mikie mayele na bino eza mukuse bozali sans conscience bozali sans morale bozoko détruire image ya mama oyo. Je vais vous laisser suivre ça. Et puis ce sont des dossiers trop sensibles, plus graves. Parce que nous retouchons avec l'ex-président Yamboka Oyo. Oh ba papa na bango nyonso ti ba kufi ba boti bango bazwa occasion wana te de diriger même ata avenue. Ba parents na bango na ba koko ya ba koko na bango. Ata moko te peut-être azwa occasion ya ko diriger même à ta avenue à Pamba, il y a même à ta chef ya quartier. Mais sans Kobanga, Papa Kabila fut notre président de la République, Nambokoyo, Asali Makambo Ebele ya minene. Mais pour la jalousie, pour la mouté mamabe parce que boza mal orienté, pour la ko excité batuna pour nanani, allez, toya to s'attaquer na ye. Bobani ko finga ye. Tout ça pour na ko kansaka ke tobe sa image ya Bellevue pembeni ya Maman Olive. Faut Bellevue ake Lubumbashi na Maman Olive non.
Non. Et pendant tout ce temps, maman si là aussi et azawanat azoyoka pour non téléphone na pena donc ça là réseaux sociaux à kotaka réseaux sociaux makasi à kotaka makasi et atala pe ba émission ya banana makasi elle mo pe a tes commentaires. Mais elle était où pour intervenir dans ma finga oyo? Mais quand en décembre noche labino décembre il y a 2023 la grande comédienne, il y a Congo, il y a Afrique, selon le Kouta Nabino, selon imagination Nabino, selon Bandoto Nabino, a outi ko remercier ba journaliste ya minene, ya internet, oyo basala ka musala na bango bien, oyo ba soutenaka ye, oyo ba soutenaki paye. Mais parmi ces gens-là, eza batu oyo Bazoko finga maman livre boy avec son mari, s'il vous plaît, avec son mari, à la place publique, à l'occasion de rien, maman Olive a sali l'autre côté. Pendant ce temps, matoi ya maman Sila et bando yokate, maman Sila connexion ezalakate ou bien téléphone ya malonga ezalakate pour nos comptes YouTube. Je vous dois du respect. Je suis obligé de vous respecter. Je suis obligé de vous respecter. Mais Makambu, oh, je parlais ça tout au début, dès le départ. Maman Sila, faites attention, faites un effort. Le mola, comme on a mon noko ya bandeko oyo. Et ben, ça la goût, et ça sucré. Et puis, elle m'a dit, mon loko la deuxième zoubena, na zelu de sangani. Je disais ça ici, je disais ça ici dans mes émissions. Bon, biloba loba mais lelo okowanga na ngondeni et surtout oyaki ko assumer batu oyo owanga na ngondeni oyebi bango batu na yo. Suivons. Vous devez apprendre à respecter les gens. Toyebsa kibino vérité et ya kamalembe malembe pe ekomaka. Ta ya vérité na boyoki angote boyoka gu. Suivez. Trouble entre ma comédien donc la personne qui est en train de gronder sur maman Olive au bozoyoka aza parmi ba communicatrice au basailaka maman Sila musala très bien na kombo Yamida au basailaka maman Sila musala je dis très bien alors je précise très bien baza parmi bango nde bazo finga maman Olive boye. Tout ça pourquoi? C'est parce que Belleville a kenaki Lubumbashi avec maman Sila. Maman Sila, maman top. Ba maman nanga nyonso à théâtre. Ba maman Milo, ba maman Étoile, ba maman Moseka, ba maman Kalunga. Je vous dois du respect. Je vous disais tantôt ici, maman, réveillez-vous. Vous êtes des femmes. Batu oyo, objectif na bango eza konuire bino. Bomoni ba retomber. Oyo Abakouk ba ange adorable ya maman Sila yoka mais maman lui va longa na zalo kwa ka présidente na asa ka lo kwa présidente zo dominer maman Denis Nyakero maman Denis na basi mona na kapela. Écoutez oyo Abakouk les anges adorables ya Sila nde bazo ko finga maman Olive. Suivez. Et puis bafongoli lim boya to s'attaquer na maman Olive. Écoutez. Lipa ya ko nozo kena batinga sana nozo kutambana miezo tangala ndele loko lezade ozo ko pesa Gabriel Mungu ozo pesa mama Topi Mungu ozo ko pesa tala niveau ba comédie ba komi ko finga ba batu poka ba yebi ke maman Olive de ba simba maman Olive te poza nani voilà
Non. Maman Denise azongi nsima, maman Olive akomi liboso, c'est quoi ça? Vraiment mis dans Nzamba Pambola yo initiative aussi mutu nyonso atelema soki basi nyonso ya ba. Écoutez, là c'est Mida, aza parmi ba ange adorable ya maman Sila. Noche la bino place maman Sila azo remercier Mida na ba ese, na ba mamu. Pona musala ne basale la kiye ya bien. Mais à comité na niveau batinda maman Olive na CPI. A comité na niveau ya koloba ye Olive wana to finga yete po ya zanani. Pendant tout ce temps, vous les comédiens, vous avez semblant, il y a ba émission awa. Vous étiez où? Beaucoup de salariés journalistes moko, il y a Abakou, à Téléma, pour ça la émission. Face il y a Batou Olo. Face il y a Mida, face il y a ba Esse. Azate? Azate? Moi j'étais Ngaïna Sarah. Je l'ai dit, Ngaïna Sarah, demain aussi faisait des émissions là-bas. Pour demander na bandeko, ok, vous n'avez pas le droit d'insulter Maman Olive comme ça. Vous n'avez pas le droit de kochaka Moussapi et pas Maman Olive na degré ou na niveau oyo. Maman oyo azoko mériter respect. Maman oyo azoko mériter considération. Maman oyo ngai na Sarah na des mères. On faisait des émissions pour défendre Maman Olive. Bakomi koloba bino bo kansa bakobenga bino bo zela bakobenga bino teme. À la fin de la journée, je faisais ça pour la zelani 50 francs parce que ngan na botami na famille pasi na koli na pasi na yebi pasi ndezalaka. Donc, nalenga ka même million nalenga ka ngote. C'est que le bon Dieu me donne nandima kango. Et puis na yango pe Vincent Olelo afandisi mwana na yepo baba na ko finga Bellevue, ba finga Sarah Vincent wana abenga Sarah na présence nanga na téléphone. Ya yebi makambo sola na Sarah. Pourquoi donc abenga Sarah? Parce que Vincent avait vu que Sarah a donc défendre Maman Olive. Pendant que Batouassi, la bazo finga Maman Olive, abenga yaka, tout ça l'émission, te défendre mère par rapport à la situation. Oh, Vincent, émission les a et pas, il y a Vincent, allez suivre ça. Allez suivre ça. Journaliste Nini, Yassila, à ça la émission Bongo. Koleka onga la bano sala na Sarah pour te défendre de Maman Olive. Parce que toyeba na biso que non, ce sont des sales mythos. Ba tout en mitou, toko ma place au tokomi. On va vous exposer comme ça pour que vous arrêtez de faire ma baie et pas bateau. Vincent, abenga Sarah, émission les a. Émission les a et pas Vincent. Allez suivre ça. Justement, après la série, il y a émission Ngana Sarah. De Vincent a contacté officiellement Sarah. Il y a 4 fois l'émission la moni aux côtés de la maman. Trop, c'est trop. Vous voyez, Oyo, ba communicateur, Yassila, les anges adorables. Suivons. Eza moi moulaï. Toliango malé malé mais lobby lundi na zob sabino ndeza somo. Lobby lundi et goza somo. Telema soki basi nyonso ya ba émission ba bando sala ba émission ya boye en tout cas ekoko po maman Olive azala mu internet alanda kamida alanda kanda ba bazolanda ko moloba mwana mobwe mida pa komi ko tshela ngaki ba longolanga iya so voyager te avion mobimba ba ke Dubai ba ke osala nini ba ke le osala nini na Dubai hôpital na malonga na kisasa ezalaka te bazokufa na ba malade ba biloko ebele alongwa. Merci maman, merci. Merci Mila, merci beaucoup. Merci. Merci. Maman Denise, il faut la caille à Maman Olive. Maman Denise, le zonga sima. Maman Olive a comment le quoi y a des premières dames. Ko influencer peuple congolais. Et là qu'on y a ça la pour le peuple congolais ou à Kolingayo. On se ça la pour la comédien ne va pas voter et non peuple congolais parce que tu fais rien pour le peuple. Tu fais rien, 0-0. Basia ba Obama balongo na ba pouvoir bavanda. Basia ba François Hollande bavanda. Yo mwasi otelemi kaka ngi. Oteli Maman Denise mwasi ya mkonza mboka libaya. Yo zana ni Maman Olive. Ozana ni kosaka na mbongo la biso a peuple. Allô, bonjour maman. Allô, bonjour. Natie point pour la moi place wana. Ezebele. Omoni makambo ezebele. Toko exploiter ma vidéo na bango nyonso pour na kolakisa bino ke les gens au baba finga ka Maman Olive ba finga Maman Olive eza les communicateurs de Sila et nous avons de preuves. J'apprends les gens ba ça la émission ba okanga bino kalate. Oui, moi je respecte la justice de mon pays et je fais confiance dans l'appareil judiciaire ya Congo. Pour arrêter une personne et dans un processus. Ah oui.
pona bino kokanga mutu za nini soki bake funda yende bakangi mutu non soki bafundi mutu na akoya asambi soki azana na mabe soki azana mbeba nyonso eza établi na kati ya buku oyo eza régi pona oyo etali bamibeko ya mboka na biso na oyo ezali na infraction oyo bakoki ko accuser mutu bien mutu azoko se retrouver kati ya infraction na eza non mais ba place eze belé pour no funda ba nako ba no pesa ba to ba adresse eze belé pour no funda ba siko fo yebake oke ko funda pe pona nini eza na misusu bazo ganga awa na ba télévision akoki koleka même côté parquet ezalaka te akoleka côté parquet ezalaka te omoni côté parquet eza akoleka te même zoni solo na ya nzoto akolinga te solo na ye ya nzoto eyoka na côté ya ba parquet omoni côté ba parquet eza ba yoka kage no même ata solo ya motoki na ye eleka ki côté kuna ba kokate ba kokoleka kuna te parce que ils ont des dossiers graves et eza na batu misu to ko pousser bango jusqu'au bout to koma kuna comme ça nde ba comprendre c'est par là que vous comprendre que vous allez inutile dans la société vous avez sa mœurs kuna on va vous pousser là-bas pour que la justice congolaise ça là vraiment nous sala nango na ndenge et longo bani nous avons des vidéos que vous on s'en fout de la justice na banga karanga justice te or yo ozo vivre na mboka oyo ezali na mibeko tozali na état de droit Fachi Beton deuxième mandat na mboko ya biso yo lobake na banga ka justice te je m'en fous allez bokende kuna kutunde ba okata pena makambo bien tinde na tambolaka je respecte le principe je respecte tout le monde et nalinga kozala toujours dans mes droits na sala effort na zala kana raison même lorsque je veux appeler ma famille ou mes avocats na pesi bango dossier na ndenge sengeli surtout biso bato ya télévision basambisa biso ka kunaka à partir ya télé et je vous informe que ngana kota partout ngana kota partout donc c'est ça na calibre et là eza ba communicateur ya sila ba ange adorable nazomi tuna awa sila azalaki na téléphone a bien te awa connexion na ndako na ye ezalaki te awa Vincent dati azalaki na zongi Kinshasa te azalaki ka na Turquie awa Vincent akokaki kobenga ata batu misusu te baya pour basaler la mise à droit des réponses même Vincent avait compris que la force y internet c'était Sarah Tola elle avait appelé Sarah émission neza na chaîne ya Vincent et loko eza mulai so na lobina chango to ozwa temps ebele mais c'est justement c'est pour vous dire quoi que batu oyo objectif na bango ezali faire tomber Bellevue pour esa la gloire na bango et les gens qui seront en souffrance ou bien à chômage ça sera vous les comédiens surtout ceux qui tournaient beaucoup et pas ya maman Bellevue naza na vidéo moko kutu awa en tout cas yango fona chango oyo kaka ye mida azo koloba na ba comédien nyonso soki yo olingi ozonga pembeni ya mama Olive il faut qui ma Bellevue faut longwa pembeni ya Bellevue soki ozo kende pembeni ya Bellevue chango na mutu na yo ke mama Olive akotikala kobenga yo te ata seconde moko bango batu baolo bango baza libre il faut bokima siko bino ba comédien nyonso bozo kende kuna et pas mama Bellevue boyeba ke bozo pesa mama Olive kanda par rapport à quoi il faut qui ma Bellevue ce qui bokimi Bellevue maman Olive a gozonge la bino mais et si longtemps bozana Bellevue maman Olive a occupé binoté pour maman Olive na Bellevue bana problème ni Bellevue aza moi n'est pas maman Olive aza maman nae
bana problème nini. Mais makambo yo to bano yo kango kaka et pas les anges adorables. Donc ce qui veut dire que na kati ya groupe ou bien na kati ya entourage ya maman Olive eza na batu o bazuela ka bango makambo wana ba memeli bango et puis bango baye nango na télévision. Siko baye bakandenge ya ko se communiquer te na ba. Et puis la majorité ya makambo baloba et ça les makak. Et ça les makak boyoka. Pe awa bazo finga mama top. Suivez. Boya répondre nga boza partir ndi na sabula top. Mabele solo munoko mwindu munoko etelaka te mwasa salite ya solo mabele babiloko noir etingama ina sia mabele mwasa salite o atula na théâtre ata mobala poto montaje litoyi ba communicateur ici là les anges adorables suivez si vie akobinaka binaka parce que tuli na mokili oyo ayebi so eloko osala te Mama moko ya ndumba ngaso na mama loko atop fona mi yoka soni parce que maman balala kana bana mike mutu loko la Jorvi azo la top mutu loko la bano a mike ba fendi balala la top ada ba sube boya répondre nga bozo pa solo mabele biloko noir etingama ina sia mabele moi sa salité o atula na théâtre ata mobala poto monta cha elitoi moi soit tout la penza vie a comme si vie a binaka parce que tuli na mokili oyo ayebi so eloko osala te mama moko ya ndumba ngaso na mama loko atop fona mi yoka soni parce que maman balala kana bana mike mutu loko la Jorvi azo la top mutu loko la bano a mike ba fendi balala la top izengi moko boy ba pedela da basube binaka parce que toli na mokili oyo voilà mama bato ayebi so eloko osala te mama moko ya ndumba ngaso na mama loko atop fona mi wana azo finga mama top boyoka lisusu oyo suivez mama Olive mtatindie na poto mama Olive mtatindie na poto vive la vie à lobby ba voyage awa sikoyo ba yego sepela mama Olive amemaki bango Lubumbashi na Bellevue. Il fallait que finga maman Olive. Awa maman Olive aye ko accorder si la voyage aussi là à Kenagolela que maman bazo lobanga naza au capi ba accorder voyage pour akende. Alors awa siko ba ye pour ba chanzo la maman Olive les hypocrites. Bato mite mama be bando kiboza na bouloji. Ba ye ko flatter maman Olive. Ba ye siko po ba finga siko bato misusu. Suivez, hein? Boboyo kandenge babimisa ba vérité oyo et pas na bango ba mona ke ezalaka malamu. Or bazo ko exposer maman Olive, bazo sala image ya malamu ya maman Olive te. Suivez. Niyo so si la bando sa eza maman Olive mtachinga yi. Maman Olive mtachinga na poto yaya. Akomisa ke dans école ou dans internet. Tango ayika bandimba moko si la komi moi classe. Je sois bino et maman Olive. Surtout ma top place à Zanetia Katana. Ma top à Lela maman ni mama. Ma top so qui me non kama ko poussière. Ozongi na on a ceinture. Parce que batunia so ba ke pas ma kaya. Ba ma sa maman Olive mafuta. Très bien. Marambo asala maman Olive hier azandoki. Ye marambo asala maman Olive pesa maman Olive kanda bino suba komede bo ke supa makaya. Bobo makopit. Etalibino. Hello. Vous avez compris? C'est ça. Bango kaka batu bazo finga batu. Mais pendant que bazo finga maman Olive, ba comédien o baya ko défendre maman Olive na télé, ezaka Naomi Barcelone na mama Top Wato o bazo finga o. Mais chose grave, bande ko ngai o na osenga bino bolanda yango. Na mois de décembre awa kaka na décembre. Maman Sila Aleka et pas il y a Vincent Tulise. Vincent a tourné une question sur les fans à lobby. Ba gérera ba fan té. Ba o apoto ba gérera bango té, ba fan ba gérera bango té.
Mais chose grave, maman si la lelo aye ko reconnaître les bateaux yo alobaka ke ba gérera ka bango te. Lokola bateau o ba bundela kaye, o ba bundela kiye. Et puis à remercier bango. Selon vous pour comprendre ni. Selon bino boko lobani. Parce que bateau na ba lobaka na kombo na nga menga na ye na lobi ba gérera ka bango te. Et à la fin de la journée, on remercie bango. C'est le temps de Dieu. Le karma existe. Merci Nabango. Pour basala gini. Noti que la bino vidéo pour yé moko mama si la loba. Na boye ko makenga inde na che ngane na lobi. Suivez. La PCP merci na ngai nini. Na presse en ligne. Oya Europe, na Oya Poto, na Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, il y a une dame avec Bakité au Bunda. En tout cas, c'est pas du morceau. Il faut citer le nom, la possibilité de le nom à haute voix parce que là, on va Bunda qui, la Monaki, l'Afrique du Sud, maman internationale, maman née la NG, et na Paris, tu as maman et c'est la maman Mida. Je le dis à haute voix, j'ai vu dans les images, si on dit que je n'ai pas vu, mais je vu comment ils Kanisi, pour ce genre de vidéo, on a ça la commentaire. Mais non, ça commentaire dans le lobby na plateau. Lobby na plateau n'a pas ça la commentaire. Vous avez compris? Oezaka juste le début à commencement. Guerre et bandit que personne a kima. Moutou a kimate. Et nous là, on va parler. Les comédiens, soyez prudents. Mission na bango ezali ko détruire Bellevue pour binoper beaucoup de chômage. Pour binoper beaucoup na ba vie ya ba jalelo. Merci na ba comédien nyonso o baza na conscience, o bazo ko respecter principe, o bazo musala na bango ezo pesa bango valeur. Merci na bino. Oyoka beaucoup. Lobe ko le kalelo. Merci beaucoup.